papa chez lobby mais il gondira lobby te mais ce qu'il va soit lobby te ce qui s'encarzo le bon dirait c'est normal yo peso yo kota oko pekisa te po comme simba baba pata ba comme simba mosaka yo peso soyez sous ba porter ba plainte Cynthia Kapache na koti yango na objectif moko. Je m'en fous. Attends, le week-end, on va na parquet. C'est pas un problème. Parquet va une convocation. Qui t'a dit qu'il y a une convocation, c'est une condamnation? Raison pour laquelle, pour Nangaï, et ça, ça n'a plaisir. Pour Nangaï, naïbi que Makambouana Abou, Pia et Sili, Toto sa maman. Pourquoi pas m'apata to solo la kinaye? To solo la kina m'apata, to solo la kina longuement. Talakaka, na comment il y a un bout là, c'est un point de presse qu'on démarrer, puisque bouton. Il y a arme chimique ya wenge ngam na zalaka nango. Pour ba boité. Soki na lobi na ningisa mabele na ko ningisa mabele. Sente na bi wenge. Et que man pata lobi arrêtez, nous devons obéir. Je dis oh sokolo pikolo tor le dimanche passé à la maison. Na fana bonazota la massa na saka saka. La télévision, la Kin 24 chaîne à Gaillard et sikanga na salaka. Osaka aleki alobi que non makamwana to arrêtango po mampata apekisi biso gwaraye omoni pourquoi kapaka la ngonzo la kota ki ba faire wana c'est parce que na lingaki que non Mosaka loba on arrête et Kebisie to ba pekisie po etikala mukeba kanga e po ba propos na on dirait à déborder mon non ko déborder ou ko déborder te na boy ko condamner X ou Y ouais. Mais le fait déjà que non mutalobi que non loko la maman a pekisi talaka ka maman oya kamata kabiso avandi simso na libomo obotami akamati bileyo ezalaki ya papa komi ko pesa yo po omela okola okola mukana 4 papa olinga ko simba simbo te mako kamata libele apesi yo libele ya mama puissance tozwaka wana mama apekisi alobi tika Mosaka l'équipe na TV j'arrête. Mbote na balandi nyonso ya Kleboa Congo Web Télévision lelo na système ka 2018 to bay to yela bino ba émission évoluée ba émission réfléchie na ba invité au ba ozala vraiment important pour na connaissance na biso pour na ko faire propulser musique na biso pour na royer ba nini ya kala nini ya sika parmi ba invité na ngai on a bandi na bango na janvier na préféré na ya Charlie Balaka pour micro na invité a comme na monde à buzz na invité a zongeli barando pour da mutarando kala na invité Charlie Balaka au créer pe site internet na yo c'est que TV Simbalisu te ndé ba internet ba lubaraka TV le réseau PSAT to bison to boirama bonne santé. Ça va très bien Cynthia Kapache professionnellement parlant aux concernant j'ai beaucoup de considérations et pas nayo. Juste avant l'émission, on a total avant tout ça, on a une émission to kota na awa. On a total l'émission on a ça no kala il a c'est là en 2009 comme ça. Na Congo bozaka mukie tango bandi bena sika na moni so ba Miralo na moni ba Evelyn Kamon Lopez ezaki première émission na Congo Web. Tango na moni on a bien Cynthia Kapache ta ndenge zalaki. Donc c'est-à-dire na ndenge ya libanda ozakaleki nanga mais on a ndenge musalo za concert nanga. Merci na ndenge au préféré dans les canaux site internet nayo je ne peux te dire que merci et puis merci na batuto bazakota là jamais là toujours là kitoko vient de la nation na mabanga pena troté pour Hermon Boyeba Patrick Mzamba le maximum bazara na tout ba chancel mbemba ya mikolo bale kitoko to sepande to monde en terrain en tout cas to continuer Charlie to comme mon ba clash oza moto yo po ebisi biso ko za cofondateur ya wenge musupe yo ko ki ovanda kimia te royeli biso so Claude Baluba suna ngata mambo entre ta mambo tang bandaka na yebisa ki sanka botra mambo bo bandio yo na kepe pa mosaka na mambo bino bandi bino mbale mais ero mata
et comme ti papa chez Hakota et comme ti ouais Hakota mais entre temps tout papa chez lobby mais il gondira lobby te mais ce qu'il va soit lobby te ceux qui sont caso le bon dirait c'est normal yo peso yo kota oko pekisate po comme simba baba pata ba comme simba mosaka yo peso soyez sous ba porter ba plainte Cynthia Kapage na koti yango na objectif moko ndongo zo mona na petit ya JB Piana na sa petit de la forêt na loba ki yango ke meilleur ami ya JB eza Weranson meilleur ami ya Weranson c'est JB Piana vous comprenez na kota ki yango na objectif que non ya ko bomba moto raison pour laquelle ndima ki na sola na masa na saka saka mosaka to soani na yepo na nini na objectif que non moto ekufa na soani na petit na Sankara de Kunta c'est un ami mais petit na ngai par rapport à âge pour na nini na objectif moko moto esila et puis il faut yeba que non encore une fois na so répéter moi je suis journaliste ce qui ba yebi singana sala analyse ya likambo moko boye neutralité c'est obligé professeur nanga impartialité il faut être église au milieu du village il faut savoir traiter l'information vous comprenez gloire à Dieu tu vas nous connaître la victoire la réconciliation est proche vous assure je suis sûr tu sais pourquoi puisque Mampata a lobby alt na likambwana Mampata c'est mama ya Mosaka mama ya Charlie Balaka mama ya Sankara de Kunta tant tozo chaba makelele wana ki tozo solution te et que Mampata lobby arrêtez nous devons obéir je dis oh Sokolo Pikolo Tor le dimanche passé à la maison na vana bonazota la massa na saka saka la télévision na Kin 24 chaîne à Gaillard et sikanga na salaka Osaka aleki alobi que non makambo wana to arrêtango po Mampata apekisi biso gwaraye omoni pourquoi kapaka la ngonzo na kota ki ba faire wana c'est parce que na lingaki que non Mosaka loba on arrête et il kebisie to ba pekisi po etikala muke ba kanga po ba propos na on dirait à déborder mon non ko déborder ou ko déborder te na boy ko condamner X ou Y ouais. Mais le fait est déjà que non mutalobi que non loko la maman a pekisi talaka ka maman oya kamata kabiso avandi biso na libumu obotami akamati bileyo ezalaki ya papa komi ko pesa yo po omela okola okola mukana 4 papa olinga ko simba simbo te mako kamata libele apesio libele ya maman puissance tozwaka wana maman apekisi alobi tika Mosaka l'équipe na TV j'arrête et en disant que non oyo nazako sala j'étais en train de protéger mon patron azongi pe alobi parcours na yelo ko la Charlie Balaka muta instrument kala alobi ngai Mosaka nazalaka électricien ba yelinga réchaud na bongisi réchaud bo pondu ba ko bilisa kuna pele pondu belité ba yeko landanga ba zongisa ninga mbongo ngala ka fanatique à Mosaka na ba porte parole tout je ne marche pas des mots na ba on a fanatique à Kofi Olomide na fanatique à Weranson na marche ba monter c'est ça la vérité pour moi atato bebani centimètres comme ça na fanatique à Mosaka raison pour laquelle moi on a rapporté parole to salaka union ba porter parole ipamko Roger Ngando président ngai premier vice-président Laura Fabrice secrétaire Texas Katadia na Paris Zalaka financier Mosaka Tochaka porte-parole à porte-parole c'est-à-dire aza porte-parole à markanga na intelligence na savoir commenter ba commentaire na au moni déontologie à profession na biso lobara que non l'information est sacrée les commentaires est libre Mosaka na ba commentaire okoka été force ya porte-parole ya un messager ya mutazo défendre yo et yebanaka na roya ko lobate que le to kobeta boina ba commentaire. Par contre, Mutuloko la Sankara de Kunta, c'est quelqu'un oyo lelo a pesi musala na batebele. Il a fait l'école de Sankara. Sankara de Kunta comment okende États-Unis le kwa mutake bukanga lonjo. Akenda nento so no bozana poto. Loko na mutake kolokoso make poto. Sankara de Kunta ata wana ba pas danger. Sankara de Kunta vie comme un danger. Je l'aime beaucoup. Na lingake mingi na yusake Sankara na lingaka yo mingi. Vous comprenez? Yango moni na ndima ki na swana na Sankara na swana na Mosaka na objectif moko ya réconciliation et que Mosaka a lobby que non réconciliation na koloba nanga susu télé même dimanche Saint j'avais appelé Dr Pichu Musongo azota langa peut-être
c'est musungu yaya na utula na mosaka abomi moto benga ba porte-parole na bino o bazoleka na télévision ba arrêter à critiquer puisque na ndaki piroger na TV comme benga papa yoji ngai papa sans chéri na bi qu'il arrête ça moninga arrêter côté faut qu'on arrêter na benga ye mais c'est chose qui n'a pas été fait na ndenge ba lega na TV non seulement pour dire ça piroger compte à kobanda ki susu ko finga ngai. Moi je trouve ça normal hein? Abani ko finga j'ai même les images na tinda que ba image na filmé même na télévision ba diffamation imputation dommageable ngana tanga droit mais na ko landa yango tse pour ceux qui na landi yango ngamutu nazako prêter main forte pour la réconciliation pour la paix ceux qui les qui nanga bungi alobi nanga mabe je m'en fous attends lobi que no ba remanga na parquet c'est pas un problème parquet ba tinda convocation qui t'a dit qu'il y a une convocation c'est une condamnation. Raison pour laquelle pour nangai ils ont ça plaisir pour nanga na ebike makambo wana abu pia esili toto sa mama pour kape mapata to solo la kinaye to solo la kina mapata to solo la kina longma talaka na comment ina babula ko ça ba point de presse ko démarrer puisque bouton ya arme chimique ya wenge ngam nazalaka nango pour ba boité soki na lobina ningisa mabele na ko ningisa mabele senta na bi wenge Boutou moi kati libanda pasi pe bisenga ya wenge na yebi nyoso te mais na période nanga na ndenge nanga nazana makamso na binani de wenge to maison mère na banda wenge tango zaka ensemble nazaka muta ben installateur muta ben instrument nazao sala peta na wenge te nazao sala na maison moko wenge zaka ya kolowe ben instrument. OK tango maison me wenge kabwani na ye maison me to travailler na ba dengos ba gouverneur biblo sur le folo wazola ntsafu ya mutsambu kisala kindeki na pesi mbota za na Bruxelles za kotala biso ozo comprendre donc c'est à dire wenge eza mile o ekolisi biso ba vérité onga nazo ba na wenge ça n'engage que moi eza lokola évangile ya wenge selon Charlie Balaka Cynthia wenge za nzete ba branche ezebele branche moi eza Charlie Balaka nazo bananga na ndenge na yebeli eza na mutu ayibi wenge kolekanga puisque wenge za yanga te wenge za ba Didier Masela muta sala wenge lelo koma pena ke no entreprise musicale sala bato ba koma minene komonelo ba maka tuba yo kana aloba udu Ale Makaba musicalement parlant c'est lui qui a fait de Weranson et de JB Mpiana de tout le monde wana Ale Makaba komonelo ba maka tuba. Mais la réalité la babo wana ngana yebiti objectif nanga encore une fois il y a oyo bomona ki ngana lobaki na ba émission et à l'internet et à la Kinshasa objectif ezalaki qu'on arrête tout boma arche de guerre wana et qu'on amène biso place mon côté réconciliation ya JB Mpiana Weranson et ça la que lengi moko boya ko blague na bato wana te ba millionnaire ba yebani kati et que na minute oyo ndenge réconciliation en haut ils a annoncé et il faut ça là-bas on a ko peut-être wana nazo senga ba yana boye bani très bien nazo tape na caméra nazo boye bani très bien JB Mpiana il faut ko éviter au sala ba biloko yebi ke Weranson na ko sepela nango te Weranson il faut ko éviter au sala ba biloko o JB Mpiana ko sepela nango te po boye bani très bien muta yebi JB Mpiana Weranson ko leka JB azate même mère aninti mambote même ya Théo Mayila aibi werate ko leka JB baki ba meilleur ami et puis baza ba meilleur ami bazaka ba zuwa na bango di. Vous se comprendre. Donc c'est-à-dire toi arrangeant o lekaki c'est la famille sikoyo to tcha les trains en marche pour te démarrer. Merci. Merci. To les kanaba kombo musuko. To to koi Panama. Siko na kena Autriche. OK. Na Autriche na pesi mbote na Luc Makanaki. Luc Makanaki aza kotala biso et surtout mingi na bosanité na London mama wana penaza mama social mère aninti mambote en tout cas naza ko informer bino que no ba vérité mususu neti on naza ko bomba ko lobepa na yo batu ba s'abonner na télévision sika na kombo ya confirmation B3 télévision na YouTube na poto na biki bolinga ba YouTube bo s'abonner na télévision sika na kombo ya confirmation B3 TV. J'espère que no ba vérité nyo so concernant Charlie wera facilement ozara mutaka Wera za ndeko nanga mombala Wera aza artiste préféré nanga aza grand frère nangai omoni nga Cynthia posa nanga eza nazala bien na batutu
nazala bien na jibin piana na fali lobi futu fali to sala émission na fali pour pas mais moi grippe na benga ki directeur marketing ne di badiata donc il faut nazala bien na batutu profession journalistique faut nazala bien na batutu donc au bon moto raison pour laquelle ta moto kasi faire na fali pe kitara petit na ba honte on peut vraiment chauffer bon on va porter parole ce qui est vrai actualité lelo eza makasi na jibin piana et ouais ensemble tango ezala ki Koffi Olomide et Ferré na lobaki. J'avais demandé à Ferré et l'autre Marocain, moi na muké, ma pesa qui réserve pas mon colote. J'avais dit à Koffi Olomide, il faut une grandeur naïe. Mon nena Koffi Olomide faut comparer à ngona papa Wemba, tala tango papa Wemba kufaki. Monde où il s'ala qui pour na papa Wemba. C'est peut-être Koffi sera double que ça. Nabi peut-être. Vous comprenez? N'avec Koffi Olomide, atala ba massa le comme président de la République. Koffi Olomide c'est quelqu'un qui est hyper intelligent. Na bénéficié belé pamba pemé na Koffi Olomide. Car ba salaire azaro futanga chaque fin du mois té. Car ba makambo susu té mais na bénéficié sagesse ba makambo belé. Raison pour laquelle na ba makambo na tout na linga na zala neutre mais oyo yakineti ya JB et Wera wana wenge nde kolisi biso ya omoni na chemwa manzaka makasi koleka pona situation wana mais na kopesa mbote na London bana Londres baza kotalanga alemo ke li passa na ngai administrateur donc balobi mikolo yo chaîne sikeye encore une fois confirmation B3 donc vous s'abonner na YouTube et vous ça la bien zaché na peso mbote Pichu Mputu na peso mbote yo bika galande la ba dossier Pichu Mputu donc dossier à suivre quoi na États-Unis pe bazota la biso na Bobette les kamasa na ngai c'est que Yacinthe na peso mbote et pourquoi pas na Celio Kabasele na États-Unis donc voilà. Ok non souksa na yo émission ça qui toko mingi toke na musika te photo kata pa balanda musukuna ba kota ba confirmation kota site bo s'abonner et ngamo déjà na ok s'abonner makasi mikolo yo na utu ya Mbappé trésor Congolo karaté ponga yo binga mpaka ngana panza na ngaje na kananga muto amutute na kananga muto orchestre tout malgré que air moro boy bata ba bureau ba orchestre ba mo ça le roi le mso ba boma ba journaliste pour respect les sous ya presse ngo na qui on dirait zaraté pour biso moro bat misusu ba bébé ça mais tout ça tout le ça est fort respect en ezonga yo le rosa mukubwa au salapé qui porte parole na orchestre belé tout le monde est comme bafoué ceux qui disent bimina msuna ba président d'orchestre au monde ba porter parole ya orchestre kofinga ya niveau ya rosaranate wana tout le monde on tape sankarana mosaka pour bon un mot ba se respectera baza pina na niveau yote o ya mikolo ya ba porter parole ya ba gêne ba bi mikolo et là on y okolo ba par rapport à un conseil en tant que doyen pe ya mambo pour niveau pe ba mo kende lango ba petit na bino ya ngote Cynthia Kampashi na kosala ba analyse wana na ba hypothèse mibale. D'abord étant que chrétien et puis étant que fils majeur du pays. Na biso que non ngana kotaka université na kena kotanga nde droit. Kofinga injure eza illégal. Kofinga ko porter atteinte à personnalité ya muntu eza illégal. L'État ya bamboka nyonso partout au monde a prévoyé et tout mon amour nyonso ko finga. Et ça m'a payé. Peut-être crèche mon systématique mais je n'encourage même pas ba crèche. Mais sur le plan il y a vieux o yonga na latra mikolo nyonso pourquoi grand prêtre Jesus Christ. Ko finga c'est un péché. Nous devons préparer la vie après la vie. Au monde vieux tozo vivre, mutumo ka sala ka santa le lois arrêter. Tozo kufa kaka na ba o mutadaye papa makufi na 66 ans ba tozo daye ba 70 ans ba 80 bon nga na okena tana ba nona quelque nga yo ba 70 yo ba 5 ah te wana ko mo déborder ko banga liwa boyenze nga ya donc y'a pas ça on a ça dit au commis sala commis bébé baso mais mayo mi se mona na susute ya wana bien ti wana pe bien ti il faut ko dayata na ba 70 Jakoko voilà rasio tindika isuko ouais voilà na pesi mbote na Joe Tumba mutu nanga Joe Tumba yo ebika ba faire bana Paris vraiment baza ebele Doudou Tamba
Doudou Tamba wana zande konanga. To kabonene il y a cela 35 ans avant na Paris azoya Doudou Tamba yo ebika ba makambo na ebisa ki yo ba audiovisuel ba biloko na fait ya quoi. Donc bienvenue Yanga wana za mwana nanga. Bienvenue Yanga Adoumani sa Bogar na biso ya famille na Paris. Edith Wabelo histoire ba changer kate yo yebi na soki kaka wana et pourquoi pas na chance Chibala Teka Diabanza Masananga, tous arrêtés pe na maison mère na PC Mbote et pourquoi pas na Ahmed Yala na Paris aza kotalanga atala ka Petro aza Brazzaville mais ala taka danger na PC Mbote mais mingi Alfred Katende yo yebi kaka tabu fataki to solo la kinayo merci pour na conseil nga sala nga vraiment bien te mais yo so sa ki onde nini ofandi pe na ndako mona ba Pi Roger ba susu ba va na TVP bazo parlo ba ne pas j'ai la bouche bazo sabola yo te eza nango ça fait mal l'action ba vidéo yango na enregistré ngo même ça fait mal mais na monde oyo c'est na oye biso eloko ya pas ces la raté eloko nyoso soko lingo comme ça ngo dur comme ça ngo dur na yebi ke Pi Roger soko aleki na TV d'abord ko finga moto lokola nga oloba ke Charlie Balaka tangate donc c'est à dire yemo kazo kosa d'abord puisque yo aux en face na bato bazo ba en face ba que Charlie Balaka na tanga donc un jour wana na kokola na ngoto te o Charlie Balaka tangate maman na côté université na tangate et puis Pi Roger nga za na yebi ke réflexion bagage intellectuel nanga ezali kolo makasi ko lekaye. Donc on a connu qu'on qui paye en pénalité puisque d'abord finga qui a l'okuta. Ce n'est pas moi Charlie Balaka. Charlie Balaka c'est un intello. Nous avons appelé ça un facteur où on a intelligence, il y a bonne réflexion. On se comprend. Charlie Balaka c'est quelqu'un où il y a une analyse des faits. Charlie Balaka c'est quelqu'un qui a la matière grise sans aucune subjectivité négative. Tu vois, donc quand il passe à la télévision pour nous consulter, que non, naza illettré à Kosi. Mais Jirouana, ils ont été inutile. Na koko landango te. Na beta ngo kara po ndenge na ebiso na débit mampata apekisi. Il faut toujours respecter maman wana, aza maman pasteur, aza moi si ya grand frère na biso, ouais ranson aza grand frère ya Mosaka, ouais ranson na grand frère ya Sankara, aza grand frère ya Charlie Balaka, aza grand frère ya Cynthia Kapache. Alors ce qui madame na ye, o ya ndimela Yesu. Biso nous te dit que maman pata aza maman pasteur et que les Cambodgiens à la maman côté le bo maman to bo maman, raison pour laquelle ngai na Sankara to solo la kina biso na ebisi Sankara clairement que na linga ke mingi na okuka voilà et moi nous vivants eza lokola ndeko nanga problème kinde lobaka eza bien donc to linga na kaka to yeba ke nous tous abatu ko sone ko sala ko sone ko ya nango mais contrôler zala na maloba et puis to tikala na ba en wana te basali tout ene chema kelele soki biloko beli ba ko ya nango batu balie bo bosali makamwana si taka pashe na Charlie Balaka pe to ko robeba mais quand nango kenda ka te soki bandenge nini ezala batu bazolo baloba donc le plus important to ba ke nous tous abatu to cultiver amour. Tous à la bana ya nzambe ya Solomon nzambe banda sala mokili atikala ko sala eloko oye egala ka bolingo te. Ozo comprendre bolingo leki nyonso raison pour laquelle les mora me pesa kombo ya amour. Donc l'amour cultivons l'amour, tous à la uni, Mosaka Saka, Papa Chéri, ouais Ranson, Batunioso. J'espère que non, Congo et Kokende Liboso. Merci. Et puis musique nabiso et qui est liboso so et qui est liboso t'es parmi ba mamusu ya makasi yango ana to mona te o na o ba sala featuring o na o ba prêter main forte de ba weka pezara mage ke ba katarango ma bele ba featuring mais to bongi sa place wana merci na ba onyo so balandi biso Charlie Balaka qui invité na ngai ezaki essentiellement bien to discuter entre confrères en tout cas ouais voilà et puis maele na maele on bomoni to pesi maele wana merci d'abord balanda biso merci na Cléboa toza toujours scotché Herman Emporio toujours à bongi sa bele mais faisons rappeler déjà na ba réalisation numéro de téléphone ouais numéro de téléphone na bato baling ba contacter ngai vraiment na kosenga d'abord na monde entier bana Allemagne bana ya Suisse bana ya Manchester bana London États-Unis bo s'abonner na confirmation
B3 TV. Donc beaucoup na YouTube beti confirmation B3 TV et ça moi eloko ya moto na bino, c'est-à-dire ba news nyonso ya politique, ya sport, social, makambutu. Bo banokota ngokona et ça chaîne ya télévision ya Sika, bo s'abonner de façon que notre ça la réciprocité ya connaissance et vous allez bien prendre numéro de téléphone toujours ming WhatsApp plus 243 89 64 10 901 plus 243 89 64 10 901. Si tu Rapachi, merci pour vous Angola pour Mikolo na lara danger. Angola donc ça va. Nazomona pendant donc lamba et puis faut sentir les bolongo pendant que non. Vrai chéri donc lutte contre l'hydroquinone. Merci. Allez. En tout cas, Balakation, merci. Vient en déjà que côté forme, écoute, n'a l'obéla raté. Merci. Ah! To me karaka mangé que comment on a vu ce machine te place balamba forme mais to bundara voilà. Merci. Ani Dembo. Ah, sœur Nabiso Ani Dembo na cirque Torozo to koki ozo. Merci la page Nabiso officielle, j'ai la bouche autorisée top vidéo. Page Abastar toza wana toujours. Merci na ba soutien ba tout ba soutien na Rabiso. Ba comme mo rebunganga mais Jotumba da Paris wana ça va. Dadi Bigis ba on se ba Hollande émission oyo bozé belé bolanda Rabiso. Moi koko so ba kombo mais non se souvenir Narlette Moulo motema Jérémy Kaza di les mignons maman na bébé on ba copine nanga de cœur Patricia Nzaou Alfred Katende voilà Charlie Barlaka Abouaki na Boakeli Alfred Katende tozai pas Claude Maluma on a master nanga vient nanga ya kala et puis na nenga boala suto liara mikungu ba voilà merci en tout cas na Francis merci na ba balandi biso bye bye à la prochaine au revoir.